abina pourquoi ils allaient rabino ba comédien et quand il parle bas que comédien mutatseli ngai pour ça na preuve 3 personnes batseli bango poison pas ba comédien on va dire combien mutuango moko azele bango misa to ba déplacer après tseli bango ou bien ba triquer déjà ba faire ba banga biso est-ce que biso moko ba généraliser to tambola bien parce que lelo bana ba guerre d'esprit na bango po bango tout bali bazala danger. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. na boloko ya bolingo oyo nzambali nazo api bambo na ngapie ya on a préféré na sala ngafi o Toyibiki. Accepte d'écouter cette bague que je place à ton doigt. Maman na ngai bongola matoyi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso ya solution mpona loposo ya nzoto na biso yo moto obeti ya batampo esala 15 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit pakola na nzoto na yo na ismen ya pamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Nos services, merci de nous faire confiance. Je suis dans compte émission plein des acteurs. Tout ça, la réforme, l'avenir d'artiste comédien, Moro c'est un plaisir d'être avec Christian Shoga. Vous nous avez appelé à chaud, Tolukaye. Je suis avec malgré. Enfin, bonjour. Ouais, bonjour, Fallon Bitodi. Ça va? Ouais, très bien, par la grâce de Dieu. Papa Christian. Yes, père des enfants que papa Pena. Ouais, ça va. Bon, bah, ça va, bon, ouais, bon, moi, je suis bien. Parce que l'association Bomoko, tout ça, pour un but pour faire développer le théâtre en Bissau à Congo. Moi, pauvreté, par rapport à beaucoup des artistes, pauvres, comédiens, vraiment qui va bien pour la bango, et on pour réveiller les artistes comédiens voilà. Alors vous avez un siège na Kenya? Pour le moment non, tout siège un siège provisoire est allé tout ça dans Massimanima numéro 9, c'est un siège provisoire en attendant tout vendre ça vraiment base pour bomoko ça bébé et botamisika mais ils ont mais ce que c'est un esprit Kirikou. Voilà, il y a un esprit Kirikou. Et yo makasi bon déjà bon ka bandi ba activité dans moi comme ibali misatu quand même na matanga ya kurutu na biso dadi dikambala bon moi quoi été imposé qui paie moi pierre na ye annoncer la bande ko bolata bling et yo kanipe tout sangisi ba association nyonso pour ba kunda dadi dans les bons sauf que famille et trahir biso par rapport mais bon moi quand même il moi piste dango pour bakatafa kizanga ki belé mais na bomoko iluwa ki bakisa ki lisusu moins nombre ozomona ça dit pona ko de la kurutu na biso la dika ça chance parce que babi vous êtes plus vous êtes jeune net le rang qui non sikate
te mais bato bapesaka bato chance te bango nde bandoki te po moto akopesa moto na vie eza lokwa yo nde oza boye bitodi obimi obima na veni na yo oke kosala na émission nde oye boye motu moko ta mosusu na quartier banoki nde oke kuna makambo osala esimba te obenge nani voilà c'est-à-dire bandoki ya théâtre bango wana oyo balobaka bapesaka chance na bato te ce sont des sorciers bapesa chance na motu te mwana biso tosala yango mpona honneur ya bacomédien tosala yango te mpona bapoche na biso mpona nini parce que baboyaki kointéresse bino mpo par rapport à mbongo mpona cotisation ezaka ya haut niveau omoni kaka kuna moyen eza te yango wana osali ya bino te mpona bongo te emoni nous vivons eza ce sont nos frères so bits na biso eza oyo nayebisi yo omoni bango mpe bana bits oyo basalela nini na bango ozomona parce que biso tona souci ezaka kino totombola théâtre na biso etombwana tokóma mpe na niveau moko boye ozomona lelo tokoloba bahumoriste na théâtre baza vraiment ndambo ya konte tokotanga le mosusu humoriste mpona nga na théâtre lelo nabetaka tolo mingi na bavesia tola ozomona c'est-à-dire aza vie moko boye oyo akotelema devant les gens à s'exprimer parce que omonaka eza dans les sangs à forcer te omoni c'est-à-dire bahumoriste bamokie ndeti baphénomène esobe ozomona aza comédien ozomona bahumoriste baza vraiment te oyo akotelema na ba po biso nyonso te tobengami ya kosala tozala bahumoriste ya kotelema na scène mpo sekisa bato biso nyonso te ozomona tomonaka Jackie Chan aza artiste comédien mais aucun jour asala spectacle biso nyonso te ebengami bongo bato na bato bana misu mpe baforce na bango baforce na bango ka par rapport mais misu mpe sekisa nango bato te si ezaki motema mabe kolanda makambo balinga makasi biso na bandeko otangi emonu réellement vivant toa na problème te tozala na bazigua awa tozala na baporphyre nze tozala na bango le parfum de bonne odeur tozala na bameta kutana na meta toyambani fort c'est-à-dire bango basalaki association na bango ozomona maintenant on dirait association na yokango mpe lisusu on dirait ezokana nango te mais biso souhait na biso te biso yoka notre souhait na biso ezali totombola nde théâtre omoni bango nde bakomi okende esprit ya polémique bango bakomi okende na esprit moko bongo biso sikoyo ta tozali tozala na bameta sans rancune tozalaki na bango na bapoint nyonso anniversaire ya meta ezalaki awa tozalaki na basere na biso badenise lipati tozala na tourné kutu nazwi grâce scène moko na sere wana esalingi nazwi mpe na grâce wana scène moko na vesia tula c'est-à-dire nazwi grâce parce que touti oyo tosalama na kini na minso eza ya lokwa équipe nationale so ozalaki na kini babengi yo te seke ozalaki vraiment te partant te na équipe nationale c'est-à-dire pena oui ezalaki équipe nationale c'est-à-dire badiaspora contre biso topanda siko nteke ensemble vraiment c'est-à-dire Bellevue TV merci beaucoup parce que ezalaki casting na ye ezalaki na chaîne na ye grâce na ye honoré pe Christian Shoga azalaka c'est-à-dire fo aya atsa baprince na c'est-à-dire mpona biso susi na biso ezaki baassociation nyonso ezala me po tosangana po mosapi moko ya kotombola mosala eno ya barankini biso totisa contribution ebele bien sûr botisa contribution ebele mais chaque jour te bandotisa contribution kaka mpona moto abeli akufi boyeki yo mpo osala bamakambo osala en plus baotisa bacotisation na mbongo ya théâtre te parce que théâtre efuta tie na poto motu mpo tasala théâtre na poto ayebi te so asala na sala nini je sais pas je ne pense pas kosala spectacle biso babengi so na fete normal mais osala nde bajamel basalaka baza te yebisango wana asala yango po bajamel onanga kosesa mpe affiche nga na na litamo bonaki esala na Côte d'Ivoire feku deja nakende ngo banda kala naokende yango nakosesa mpe affiche na bino okebeta na sale bona nakesa show nake mpe nalouwe basali tosali eza nango makambo c'est-à-dire elobi te ke quand je dis comme ça dans le bon cadre polémique non voilà na but ya bino nyonso bosala ngo na but ya botombola mosala théâtre na biso ekende de l'avant omoni voilà c'est-à-dire biso tona besoin ke baoyo babandeke jouer na bafete eza nango mabe te mais ekoma na point ke ozala stationné na fete sokoma mpe ojouer lokwa bajamel omoni biti na biso toi on a besoin plus les comédiens faut pas émerger
ya na boulot na biso bopanza mbongo libana na mbongo cop mo boye makala koza comédien mbongo mtepesi yo ya comédie voilà ozomona c'est-à-dire mbongo na osala na msusu cop na ngai na oteka biloko eza mbongo ya comédie te faut bato bako molia pena na mutoki na ye azwi action coupe mbongo na yo yango ozwi 250 euros no yango yo bien $300 na yo $500 lelo so comédien comme ozota ne fisque $500 par film au monde na bato babi banokufa lisuti mais babi makambo wana pe mamba ki motema mabe na bino moko bolingani to fait avant c'était ndolo bara rumeur balingana te mais lelo pene komi kita parce que lalo lamuki mutakufi babakela ki mbasu mais siko ya lelo komi comédien ateli muninga poison tout ça alors je sais que yo za muntaba info muntaba source to la muki artiste Ada Ilunga ba raïs wana nyoso poison na monde théâtre ko lobani na souci na ngai sala nga pasi même ser moko mutoto akisangani Beni Bingwa abina pourquoi ka ezala bino ba comédien omoni ngai esala nga pasi pour ntango ba kizaka ba comédien et poison ba bi utina kata comédie je ne pense pas entourage ba ko le poison ba la poison ba bien entourage na bango ba kaka omoni le comédien quand il ba loba que comédien mutatseli ngai bon ça na preuve Pona no bake bito di ndumba il faut na côté na boulevard ngasa na preuve ole na lo bake bito di azan ndumba ozomona c'est tout le ba pona sentiment que ba comédien ba tseli mutu poison bateli ba tu poison tele mo ba ndeko balia siko 3 personnes ba tseli bango poison pas ba comédien on ba tseli combien pas comédien mo pas mutati poison fait ça mutu mo est-ce que mutu ngo moko azele bango misa to ba déplacer après tseli bango ou bien ba triquer déjà ba vert tout non tout qui non c'est normal tout ça analyse moko normal ozomona c'est-à-dire ngai pona nga batso baza ko accuser ba comédien dans un contre parce que tant nga comédien dans ça ko accuser comédien to boma sous boulot na biso abi génération na bino moi bien bossa ba guerre na bino oui que génération na biso mais génération na biso guerre ezakitse génération na biso guerre ezakitse parce que lelo bana ba guerre d'esprit na bango po bango tout bali bazala danger oyibona o aliko tika la simate o aliko tambola makolo te o alinka tambola na mutuka ozomona c'est-à-dire génération na bango eza mabe mais na ko acquiser pe génération na bango 100% te siko jour ngo batiki poison batambola kina ba comédien ou ezaki na lisanga ba comédien parce que tant ba otela muninga poison c'est que ba tupe na kata place on faut ba mona mutonga zaki na c'est que expérience ya poison ngetika ngati la Christian mais le kanga pe na tambola na trop na lié nani o pas lié matu idole pas lié René Kabasele pas lié tout ça non ngana ça non analyse mo normal na ça non analyse mo normal 3 personnes bati bon poison ba faire yaki un des ba bati na biloko lia mais tiens bi selon ba diagnostic ça poison bati bon il y a 4 mois passé mais ça poison il y a biloko lia pour ça il y a masanga benge ba no santa comme bazo konda tout ça il y a biloko lia tant ba liaki biloko lia ba leka bon misatu o mutu alambaka pa mekakati na ebité tout le na banalisme normal et le but c'est que je suis contre non tout ça na banalise na on a sauvé na moi ba comédien état avocat ba comédien ozomona ki na kondi maté ba bebisa réputation ya ba comédien quand on dit ba comédien réputation na biso ezobeba na fan ba mo banga bino ma ba banga biso est-ce que biso moko na généraliser to tambola bien Gloria
compte ça rentre na bato mususu tolingaka basi ya bato te tolingaka mibali ya bato te tozotambola normal tososola batika bato vraiment bacomédien s'il vous plaît bopesa mosala au respect parce que ça boulot moko noble bato bakokende na idéologie te kaka no bato bazocircule comédien non je suis contre otambolaki mabe na yo soki olingaki nani babwakeli yo bacomédien mpo bazwa nini yebisaka ntango mosusu ozofutela excuse nga ofanda le mosusu place moko boye eza rekile makasi ntango mosusu ndako kofuta le mosusu $15 be $30 ali bato bayoka jalousie mpona ndako kofuta $30 non bamilio aussi toovanda c'est-à-dire faut tokende nga mpo na ngai bato balongola nanu kombo ya bacomédien mais bato oyo bazosala bato bapoison mpo babebisa réputation ya kombo ya bacomédien justice ya nzambe ezali omona nga amelaka na nga biloko wana na ndima yango kolomba te na tika kosala makama parce que nayebi etamboleli na ngai naza parfait te avanda bamasa nanga bafredi muchipai tozalaka na bango natika babute babobo manoko tozalaka na bango totika na babute tokosala na mabe mpo nani parce que lenge naoninga nasala moninga mabe bato baza na baomona ti na nsima nanga bato bale liboso nanga bato seke bato batiaki poison na bapreparaki yango. Je ne pense pas les comédiens. Ça, c'est aussi fort. Voilà, c'est-à-dire, ceux qui pensent que c'est c'est-à-dire, il faut que tu aies une analyse normale. Il faut que tu aies un tournage, parce que tu as confiance dans l'autre, jouer ensemble. botikela biso tant biso do bani musalo ezaki bato baki respect bato baki na bakwe na bango bato bana ba groupe na mo ba sala ba makamu na bango bo respecter boulot na biso moko to bako kuta biso to respecter ne OK po muta parfois zati biso nyoso to tonganaka to tongana kona nga wangana ko tonga muninga pa tonga pesa logique nature ya mukili OK muta parfois zati mutu moko bateke otengana na tonga naka yo tongi Gabriel ya tongi na c'est-à-dire otonga musupe ya kate otonga danger botonga botongi kaka otonga ka bobeta lisolo eleki te eza jalousie te OK otonga musupe za pena mususu yango yango Freddy moi makasi balati gorgeon makasi bole omoni ils ont tonga te mais ba pesi et loko ya lati ils se comprendre dans ce sens là c'est-à-dire eza balongola kinté mabe wala lati ba comédien mitemo mabe parce que na salaire ni na succès ni bat ba nango oyo ba jalouser batu d'accord nesinga boye osela nga poison le mususu pour munoko nanga oye bangwe si mais ngana naza ekolo na biso eza omoni ndoki belela biso to abongo bangala omoni ndoki belela ngana lobaka en plus moi je suis pas rancunier soki omoni ngana garder eloko moya mutu tant mususu mutu wana a blessé nga makasi mais nous en rancune ou nazala contre makambo osala ti OK omona million na ya okende na okesuti akota revenir na kota soit venir te na comme kota na venir sima pour qu'on éviter problème. D'accord. Alors, vraiment à chaud. Je remercie Bertrand Bolandi Bisso. Je vous promets qu'on sera encore une fois avec Christian Shoga. Mot de la fin, Batou Balandi. Mot de la fin, Batou Balandi ngai, ma frère nanga Ada na Raïs. Nzamba batela bino à protéger bino parce que tout ce qui est révélé est condamné. Nabi qui est déjà esquisse et le karango, mais tout tambola nanzela ya bien au moins ça dure et aux ala bien ce sont mes frères nalinga bango trop bango balinga nga trop baba frère oyo babengisa nga ba tournage na bango ndezi ada kabela kanga air nyoso ada air tout ça bunga après mbosa likaso ata na sengi été déjà tokolo banini parce que Bible la main qui donne c'est la main qui reçoit mutu oyo apesaka epesa melaka en plus azala rapé béni mutu azala akana bolamu mingi bolamu ne gangaka omoni ça dure bolamu ya ade kuganga bolamu ya raïs kuganga ça dire baza ba frère oyo ba jeune frère na biso ya théâtre ba yena baza bien baza vraiment très bien bana comprendre poli surtout
mais moto asali eloko wana justice nzambe kaka eyebi quel que soit moto asali yo mabe oluki ntango mosusu oboma motu omoni oluka oboma motu et après ozomona organise mais eza bato ya théâtre te nga pena etaki avocat ya bato ya théâtre baosala na mabe te biso moko mpe totambola mabe nzambe mpe oluka nini akei na biso parce que balobaki na biso mpe 2020 oyo il faut se repentir omoni sotali bien makambo yango moke tokomoni na temps de la fin tomoki na temps de la fin biso kaseki lokwa enlèvement bandozafala na fadi bafala na limo etui te bato bamort briske ekozala mpo soki yo oleki mbala moko okei se okemona lola mais là tobosani ke babaki jugement ekozala alors seke bato fo bakufa après toleka na jugement alors biso nyonso oyo toyebi nzambe mpo nga nayebi nzambe nayebi molili tie nga koluka ngo osala nga mabe eza grave te mais nzambe oyeparde nga parce que prière nanga ntongo yalaka nzambe bato nyonso baza na esprit bakani basala nga mabe na journal lelo yo bombanga na makila na yo komisanga invisible liboso na bango ata na oleka liboso na me baomona nga si eza prière nga nasalaka bandeko na ngai bafrère na ngai ve na nga nono makangila le temps présence na kin dudu makangila mutoto ya kisangani c'est-à-dire so moni sœur wana asololaka kitoko akabaka pe beni bingwa mutoto ya kisangani ndeko ba trésor bakota bakasusula bajaka kasusula kilijo côté ya ba iska lenzo motema ya kasusula bambote ya batoto nyonso kisangani parce que ngana ke kisangani l'autre fois mais na soi ki tante na banga ki pona nzela beni po biso tokutaki durba tokotoleka kisangani me beni telemisa ya oyinda ya nyonso toko obligé ya ozonga Kampala na pesi bato nyonso ya Kampala ba o bayamba biso to pesi bino puis le boss Pito Lukaya avandisa biso na hôtel abi boza ba star bolia bo melandenge bolingi Pito Lukaya TV nzambe fa pambola kaka parce que bataboye so baza 50 tutona ba 1000 mama biyomba fakité de la sapa tika biso te mama biyomba malgré tout ça toujours na mama biyomba biyemo kuka ibero kuka ozomona Nathalie Kalonji mobali ya Bill Clinton moi tema Bill Clinton c'est-à-dire bambote na oncle na Lili Abdul inda batozani awa foka patozani awa na Afrique du Sud tozani na bango awa ndeko nyonso Afrique du Sud parce que biso bana Cape Town parce que ngala bando kenda Afrique du Sud bana 2005 ozomona biso bana Cape Town tobungisaki la joie ser na biso bakuwa so kunda tozaki lobi na matanga maître soit fort c'est-à-dire biso tolelaka na bato moni bomoko bien bomoko yango yo tolelaka na bato comme j'avais promis que torozonga super Christian Shoka to beta par rapport à maman so les ebele eza ebele voilà solo vraiment eza ebele sauf que temps voilà, merci, c'était un plaisir d'être avec vous. Merci de rester toujours connecté sur Nouvelles Tendances. C'était la forte Falande Bito de la Cyprème. Clin spécial à mon vieux Matou Idol, René Kabassé de Bruxelles, JP Alomo. Igor 2 minutes, Bambo Tenayo. Fisson tremblement baba massa o yanga ya mitema ba Mike la Duchesse ba bobo manoka na miso kuta ki vacances là bango nyonso baza ba frère na ngai ba Duche Kapanga Fatou Miracle massa na ngai na komela na yebito changer numéro la patronne. Voilà, merci beaucoup. Je remercie la grande équipe technique, merci pour ce travail remarquable malgré tout ça toujours ensemble la Ngarabino. Il y a trop la maman du prince du trône Preston Joyce Jaffet, je salue Christian Jokoleya, restez toujours connectés sur Nouvelles Tendances, vous ne serez jamais de si. Bye bye.